érosion au bandi quand il s'allie combien de mois, il s'allie combien des années, ils appellent malade. Est-ce que l'autorité qui déjà visiter la population bazo Sibir bamagambo boy ya monike nzela oyo soki nzela oyo ndenge ndezo kufaka boy soki baye ko sunga biso te seke to kufi place o po nzela na biso kaka moko yango oyo to matata ngai nzela ka yango oyo o mati mosengo nzela ka yango oyo ngo kende kifuta nzela kaka moko ka yango to aka nzela moko o lingo kende njili brasserie nzela ezaka oyo to na nzela mususu te ngo kende oke na kende ville na vana bima awa vana likanzela oyo parce que comment avo bima awa faut tambola na makolo keti no terminus ndo zui moto mai uta pe na cimetière na kata cimetière tant est-ce qu'on a quitté la pression azobuka ti omone komi munene boy so basaki otomoni wana ndeko josazo biso basaki wana bino mo botaki yango bien mukonzimo wa kotela bino te biso moko nde totie basaki yana ya ona otoko lobake to bunda na bafaso to ya kotia basaki to resirité nyonso ndenge komi boy ekoti kutu déjà ti côté ya ba voisin mususu babilanga nyonso batata mususu kutu bakufi na souci ya bilanga oyo tolo ba érosion ekoti jati na kati ya bilanga soki bokomona yango ndenge komi pasuki makasi toyebi te papa Daniel asela biso makasi tozoko lala te ndako yango yo pembeni awa tozoko yeba te akaya mbula ya butu toyebi te soki tokoki kozala ndenge nini donc liloba nanga penza naza nango esengo botala biso kotoyo bamonaka biso toza na suka mboka babwaka biso ndeti bato bazanga leta ndeti bato bazanga batata mais bozana capital toza na capital awa na cimetière Kimbantseke toza na capital donc ndeti toza na capital te toza na zamba moko soki na Équateur soki wapi mais bato Équateur kutu baza na prince biso tozanga ate eloko botalela biso solution nzela botabino ba maman na ba bébé érosion oyezo ya malembe et puis quelques tombeaux elongwe kuna na cimetière ezoya déjà awa botala ndenge ko na ba mikuwa ai ko tala ba tombeau ya bato boye pasi kaka nani atekeli bato mapangu na cimetière ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way to begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mponga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika esensel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika. Bonjour, bonsoir très chers amis téléspectateurs de la chaîne YouTube Yabiso Podcast. En tout cas, un grand merci à vous. Na confiance Bozo Pesabiso kotala vraiment émission Bandeliti na Souka et puis commentaire à bino j'aime na bino et puis ndenge Bozo like vraiment émission et ça biso kitoko makasi et puis du niveau donc chaîne Abino Bolinga Makasi et Yabiso Podcast tout ça déjà lelo sur YouTube pardon tout ça na TikTok donc tout ça TikTok voilà au côté vraiment au monde apena ba événement tout ndenge bolinga ko seka moi biloko mike bon mon on a beau s'abonner na TikTok Yabiso Podcast en tout cas boza des soutiens mes formations tout ba découverte ba émission qui toko ba divertissement donc en tout cas boza vraiment des cités donc un grand merci à mon équipe technique donc na Sima Caméra
na zabongo na ndeko ingénieur José Mbungu mwana changu Liso Nzambe katama votre humble serviteur Watakin fait 4 le lion de la presse congolaise autrement dit appelé Exode 1414. En tout cas, un grand merci à vous pour notre soutien à Bino. Un grand merci aussi à les trio d'affaires boss Roni Malundam ainsi que boss Joking Malundam et boss Yannick Malundam. Pourquoi pas aussi à saluer mon partenaire privé mauvais Charlie Wayungu. Il y a Maman Coco Mazatima 001 Héros d'Alambre depuis Canada à Montréal. Un grand merci à vous pour votre soutien. Un grand merci à Maman Marie-Claire Mwang. Un grand merci à Papa Simon Fokastati à Paris. Il y a Maman Cécile. Voilà, chers amis internautes, chers amis téléspectateurs. Naza awana disika changu précisément na commune à Kimanteke vers quartier Esanga. Na Esanga et l'autre fois ça qui Esanga li kolo to l'accès bino érosion. Kuna solution muke comme zoma to zonga wana la fois passée et semaine prochaine to zonga wana et puis naza sko awa vers cimetière ya Kimanteke. Cimetière Kimanteke mais na ngambu na quartier Esanga. Quartier Senga érosion moko et salami awa ezo semble population difficulté ko saranate pona ko tambola et surtout ba mituka kutu bosana et komaka ba moto kaka ya deux pneus debi lelo awa vina biso mboka biso Congo ko joti genezo kendela nango et en tout cas j'ai appena mabe makasi moto ba kolongola yo terminus ya mabati kotozo kitawana kota ba Veseboul kota ba CC wana en tout cas zo pesa pena pasi makasi yango to ba mino kaka TV Radio T Abisso podcast tambolaka partout. Watakin 24 na je sais mutu kitisko awa to laksabino érosion oyo et salami ya monene. Mais constat to sali na simananga bino bozomona banaku ba mapango eza wana na kati ya cimetière. Na kati ya cimetière. Mais na lobonga mo teto solo bongo na population et ne rejeuse mungu na koma wana na la kisabango érosion oyo salmi ya monene eza provoquer nenge nini et solution zo maté comment toye ba érosion oyo sali combien de mois et sali combien des années toye ba ona population oyo bazalaka awa sur place population oyo bavandaka awa on va expliquer biso érosion au temps et sali déjà. En tout cas, le bêta pena c'était une excellence numéro 1 ya commune qui montait que il a benga gaye mon papa, excellence Jancy et bourgmestre qui ya commune qui montait que en tout cas côté la paix côté cimetière érosion oyo population bazo lela transport commune nous passi kolongwa terminus si okende batala ngai okita balubu okuna en tout cas yo samna bango difficile bino botala pena maman na libulu ndeko je suis to me kopusana bino bozomona libulu ndenge salami pena ya kosala kutute derrière basinga courant bozomona seke zaka likolo mais lelo basinga ekitina se en tout cas eloko oyo ezosunga vraiment te eza passi eza pena passi makasi alors to éviter vraiment eloko aboye. Est-ce que population bako sepela? Est-ce que population bako sepela? Population bako sepela te. Alors toujours tambola malembe to laksabino mais mingi ko sona population ko tel sabiso érosion oyo bandi quand il sali combien de mois, il sali combien des années, ils appellent malam. Est-ce que ba autorité ba qui déjà ko visiter batala ndenge population bazo sibir ba makambo boye. Toza na saison ya pluie. Ba forte pluie zo bête zo causer toujours ba dégâts. Bino bozo mona ba mvula mikolo so ke beti ba tufo ba dae ba parler feu bukana. En tout cas, tant que zana mukebo faut que ba neni yako lande yango. Merci beaucoup, restez toujours pensez juste après. Merci. Ninga kolobezati uti musika essentiel to komi ninga kolobezati ya kolobezati ninga kolobezati ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie
soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga koloba te motema eza temoi misala emonani minga koloba te touti mosika essentiel tokomi minga koloba te ya koloba te minga koloba te matoye yoki miso emoni minga koloba te motema eza temoi misala emonani minga koloba. Voilà, comme je vous avais dit, donc tout ça na commune à Kimbanteke na quartier Esanga, en tout cas région oyo population baza pena na difficulté makasi surtout ko tambola ko transport ba mitu ka ko tarali susute de comment na karaboye en tout cas ils a pas mais mingi na ba mino ka TV za radio te to sola pena na bango moko e bana mabele ba meke un peu ko éclaircis biso ils a pena maloming. Bonjour papa. Bonjour. Comment est papa? Mon ngai Moïse. Papa Moïse avant Nigoto. Oui, avant Nigoto. Ok, merci beaucoup. Toujours dans le quartier Sanga, non? Oui, dans le quartier Sanga. D'accord. Merci. Érosion Oyo, et bandana on n'est pas sur le moi histoire moké n'est bandelak. Ah, érosion yo, c'est là où ezaki bien. Mami tout ke bandako le kaba grand car, nzela bezaki pepele vraiment. Ok. Mais to surtout kaka bona minute mbala moko ebandaki muke to meki ko tshaba saki titi koma munene to sala ba appel to benga to loba nyoso to kyoloba ti komi pe munene boy chaque jour so mbule beti ekozwe funga maka solution moko te ba lukela biso to sala moyen to bundana ba façon na biso nyoso to mona ke to resira te ya omoni ke nzela oyo soki nzela oyo ndenge ndezo kufaka boy soki ba ye ko sunga biso te c'est que tu kufi place o nzela na biso kaka moko yango oyo tokomata tala ngai nzela ka yango oyo omati mosengo nzela ka yango oyo ongokende kifuta nzela kaka moko ka yango to aka na nzela moko o lingo kende njili brasserie nzela ezaka oyo to na nzela mususu te ongokende oke na kene ville na avana bima awa fana lika nzela o parce que comment avo bima awa faut tambola na makolo keti no terminus ndozui moto mais ba mituke zaki pe ake mituke zokota we ba 4h ba bela pe zando ba bela pe gambela ba bela pe ba ville kuna o mati a partir à porte ndako kina o musala mais comment il faut bima tongo po we la transport ba no kendaka poso bimi air on est toujours so bima boye pasi na pasi kaka to souffrir penza to zo ebate so ko sala ni ba konzi batela biso ka likambo batela biso ka likambo. Merci papa Moïse. Heureusement le bikino e banda muke ti lelo ndenge komi boy. Alors eza provoquer mai utara na wapi? Bon mai mingi utara likolo boya na kifuta na cimetière. OK. Na cimetière koto mai utara boy ndenge zoya ezobuka ezosala makambo nyonso. Mai utara pe na cimetière na kata cimetière. Na kata cimetière. Tango est-ce qu'on a quitté la pression? Quitté la pression azobuka ti omone komi munene boy. So basaki otomoni wana ndeko josazo biso basaki wana bino mo botaki ngo bien mukonzimo wa kotela bino te biso moko nde totie basaki yana ya ona otoko lobake to bunda na ba façon to ya kotia basaki to resirité moyen kutu ezate basaki yana biso muto tia ngo mais ezo simbaka ti. Merci. Ata notable moko te ya Kimbanteke to mokonzi moko boye bayaki te bayata ba ko visiter bino te. Nanu to mona ata mokonzi moko te ata mutu moko te ba ezaba auto voter ezaba ba to ba betaka toloke naza mwana changu naza mwana soki ya Kimbanteke la cimetière eloko te ata moko te to mona tozaka biso ka le to la to bunaka na façon na biso moko na ndenga population ka mais oki aki o mutu aya be na to monati. Merci ndeko Josso je le rappelle ndeko Moïse ta la caméra et message nous lancé et pas ya numéro 1 ya ville province à Kinshasa papa na biso Daniel Ebumba Lubaki excellence gouverneur ya ville province à Kinshasa ndenga lobaki no Kinshasa ezobonga na 24 communes 0 trou 0 dégâts okoki kopesa message ni nde bozomona boye ba érosion oyo. Bon papa Bumba tozomona misala ndenge zo salama
mais biso koto na Kimbantseke toyebi te soki bobwaki biso to boyebaka biso to boyebaka biso te tokosenga biso pe na Kimbantseke awa na cimetière oya pe kotelela biso na problème ya érosion oyo po tozoyeba te toyebi te ese biso pe batiaka biso na compte ya mboka oyo to tozalaka te po tozo souffrir awa tozo souffrir penza tokoma kotambola ba makolo banini mais tozali na makambo te tozo souffrir penza tozo souffrir. Merci beaucoup, Papa Moïse, pour votre intervention. Nasola pena papa. En tout cas, eloko oyo, érosion on est commis déjà boye. Et ça sur ma casse ya population té. Et sur ma casse ya population té, parce que et comme déjà mon aîné, mutu pas kokota on a pesé le peu bou. Mutu pas koufi. Alors, ce que ça qui mouké, on a population, bah oui ko ça là, mais comme déjà boye. Lisu likola lisu biso na bino toujours. Mbote papa. Mbote. Comment est papa? Kombo nangai maswa mambala Daniel. Papa maswa mambala Daniel. Ni noko bakisana oyo ndeko Moïse Autolo ba. Bon, na ndenge ndeko alobi biso kote oyo eloko epesi biso pasi. Érosion oyo mai oyo nyonso ezoko uta na kati ya cimetière. Banda bateka cimetière. Liboso to sali ba nebele tomona eloko oyo ezali ko sala mate. Mais na kati ya cimetière ata libulu moko ya mai batimola bisika ba mai ekitaka. O batole kita mai e sala bo eloko te. Mai soki eye kaka mbala moko edwi nzela eleki na kati ya avenue ndenge ba moto ezoko leka mituke ezali ko leka elandi makolo wana elandi makolo yango eko pasula nzela oyo nyonso ndenge komi boye. Ekoti kutu déjà ti côté ya ba voisin mususu babilanga nyonso batata mususu kutu bakufi na souci ya bilanga oyo. Donc tolo ba érosion ekoti jati na kati na kati ya bilanga soki bokomona yango ndenge komi e pasuki makasi toyebi te papa Daniel asela biso makasi tozoko lala te ndako yango yo pembeni awa tozoko yeba te akaya mbula ya butu toyebi te soki tokoki kozala ndenge nini. Donc liloba nanga penza naza nango esengo botala biso kotoyo bamonaka biso toza na suka mboka babwaka biso ndeti bato bazanga leta ndeti bato bazanga batata mais boza na capitale toza na capitale awa na cimetière ya Kimbantseke toza na capitale. Donc ndeti toza na capitale te toza na zamba moko soki na Équateur soki wapi mais bato Équateur kutu baza na prince biso tozanga ateloko botalela biso solution nzela iloba nanga suka yango wana. OK, merci beaucoup Teli loba suka te poto kozonga koloba lisusu. Merci beaucoup. Très cher ami téléspectateur, na bamna na za toujours na commune Kimbantseke pona koloba kolaksa bino érosion na sola pena na sola papa papa za mukolo na sola papa esalinga pena pasi ndako yango eza na sima awa 0 mètre na érosion ndako moko eza na se awa nga na kotaka na risque na okita wana nalakisa bino pale wana soki mvula ebeti ya makasi bazelo nyonso tu bafamille eke mbote papa mbote tala caméra papa papa komona ngai capitaine Tino François papa capitaine Tino François capitaine ya quartier to kombo capitaine kombo kaka bapesa ko basino mayo te kombo kaka kombo bapesa na mama papa vandia na vandia wa Vous avez un ancien ya mabele. Oui. Botami awa, okoleli awa. Tovandi awa. To sala ka salongo yo mais to toka solution te. Oko sala ka boye et mieux c'est pasuki donc et je peux savoir souci. Yo l'état pensa ça la biso makasi pour la place yo. Soki et continuer bato ya accident munene yango paye pina l'état asa la biso ata la biso likambo o biso beti pe monere ya fachi beto muka tombolo yo président Tshisekedi tala na likambo yo lukumu na yesu ki mboki za ko bonga mais mboki côté na Kimbantseke toujours bonga te to komi lokola bana ticket bana ya ticket vraiment sunga biso obongisila biso kotoyo ezala banzela ezala mabuli za kutoboka donc comme lokola bana tike président solo lukumu na yezali soki mboka za kobonga ezali lukumu ya mboka. Merci. OK, merci beaucoup papa capitaine quartier na sepeka la monere na ya muka tombolo. Voilà très cher ami téléspectateurs, on a toujours na commune Kimbantseke et siko wapi na kola sabino vers quartier sanga érosion oyo ezo risquer batuba kufa
Alors lokola ba dégâts na salamité to sengi na gouvernement congolais numéro 1 il y a ville province à Kinshasa son excellence papa nanga Daniel Bumba Lubaki Kinshasa ezobonga il faut ebonga na 24 communes Kimbantseke baza na capitale Njili baza na capitale Télé baza na capitale Maluku baza na capitale Gombe Kitambo na ville province à Kinshasa baza na 24 communes. Alors il faut peba monaki non baka bola te keno koto commune batabaya koto commune batabaya non eloko wana en tout cas mbala sima tant to yakana tango ya maponami au mona bana Kimbantseke bako fâcher ko sakana te puis Kimbantseke za na 46 quartiers ba konzebele ba utaka ba likolo ba koto na biso wana ba yakande awa na Kimbantseke pour que ba voter bango ba jewana eza ndengwana. Alors bato ba pesi yo voix zala na souci na bango bota boneti bana mikie commenter ba difficulté faut que za na souci ya bana faut que za na souci ya population babilo ka boya en tout cas eza pena participer ma ndeko je sais tout tambola to kota kota to la kaka population parce que TV eza radio te mama ko baksa pe liloba mama ko baksa liloba somo mbote mama mbote papa ngai Malea mama Lea bandi na sanga na vani pa na likolo na pesinga somo makasi koleka penza mpona yebilaki yango boye te ndenge ezokoma boye eza pasi bea mpona bandeko na biso ya wana Nzambe asunga penza bakonzi bazwa mosala oyo basalela biso kobanda awa ti kuna na wenze ya ngandu tozoya na pasi makasi koleka omati na kamino lokolo lingo kweya oya na makolo pasi sikoyo tokokende nzela nini ya wana Nzambe asunga bakonzi na biso basala mosala po te lokumu ezonge epai na ye toloba awa ndenge ndeko moiza toloba nzela ezaka moko bana terminus bata monsengo bazokende ka boye bato atala ngai bazokende pe ka boye siko nji paseke pe boye bamituka bana koleka lelo bamituka ezoleka susu te etake mama tala pena caméra lancer message epa ya mama na biso mama Denise Niakeru baza bongo molongani ya papa Fachi Betomu kwa tombolo na ce message lelo na epa ya mama pona solution érosion ya mama na biso yozali mama na biso sunga biso Kimbantseke pasi makasi tobandaki komata na camion lelo tokomi kaka na makolo o mata na camion ndenge moko okende na makolo ndenge moko siko pasi wana kosila mokolo nini mama sunga biso kende pa ya papa fuka mana makolo ya papa loba papa sunga bato ya Kimbantseke tozomona pasi tozokokotambula te to mata na camion mopanzi kokweya to ya na makolo pasi to nzela nini biso tokokende mama sunga biso solola na papa. Okay. Merci beaucoup ndeko je suis resté toujours branché très cher ami internaute to kota sko na kati ya mapango to la sabino ndenge ba réseau ça le succès pour merci. Matoye yoki miso emoni linga kolobezati otemeza temoi misale monani linga kolobezati uti musika esensel tokomi linga kolobezati ya kolobezati linga kolobezati ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wedu wa begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisitu benga mabalongi always give thanks for the life. Voilà donc nazasko awa bomoni bino moko parcelle wana ndeko chese zonga na mamuke totala ndako oyo eza awa na sima nango libulu eza déjà wana 5 mètres comme ça si je ne me trompe pas. Donc ce quand vous les bêtis, ils ont 3 portes. Famille Zawana, ma botte Zawana. Ma botte Zawana. So qui kaka vous les bêtis à ma cassi. Na mon bébé Bazawana. Nzambelanga. Nzamba Sunga Congo. Awa, toujours mon entrée mon sous chez Zawa. Entrée mon sous chez Awa. Et logo oyo ezopesa pena pasi. Il paraît que ndenge ba expliquer biso nzela ezala awa. Nzela penta entrer mobimba yango. Nzela ezala place.
entre mobimba ezalaki yango nzela oyo edwi boye ekoti boye nzela bato bazokoleka na miniti oyo nzela ekatani érosion nde moto ekaboli yango lokola ekaboli yango ekoti lisusu ntina kati ya lopango yango bozokomona donc ezali pasi pasi mpo na biso na quartier Sanga tozokoyeba te nini oyo ezokolekela biso boye mama Denise papa Félix botalela biso likambo oyo bandaku population tokokende wapi bolukela biso bisika ndeti ba réfugié bolukela biso bisika ndeti ba réfugié pe tozali bakolo parcelle hein toza bakolo mapango biso moko sikoyo bisika ya kokabela bisika kokovandisa biso na zamba tokovanda api na ebela bana boye bosunga biso mama Denise bosunga biso papa Félix tala pasi tozokomona na papa gouverneur botala biso pasi oyo tozokonyokwama ba mama nzela ya mai nzela ya boye ekufi koto oyo pompi te nini te courant te tozokolela nyonso bosalela biso bino nde bakonzi era vote biso nde mutu tovotaka bino koto oyo mais bakovote bakonzi nyonso bayaka badepute banani tokovote bango bapesi biso mokongo bakei soki bake kovanda na Gombe bake kovanda babosani bataki mbatike mbapesaka bango pouvoir merci oyo biso tozokoloba yango na kolela bango bazokozwa bazokosepela bazokotinda bana na musika mais pouvoir eutaka pa population pa peuple mais biso boye tozokolela pasi oyo ya biso botalela biso yango ngai papa Daniel mutu nazali koloba na lobi na leli ba papa nyonso bazali boso oyo basimbi mboka botalela biso na quartier Sanga. Merci beaucoup papa Daniel, votre message est passé. En tout cas, j'ai des larmes aux yeux, j'ai des larmes aux yeux. Ozoya na polo, ozoya na kolomoko loso, ozoya na sakomi moko ya madesu pour que ba voter yo. Alors mais EDP batongo ba commission ba pesi bonga ovanda wana. Mana ya l'État et silaka. En tout cas ba konzo ba sala musala kitoko coup de chapeau na bango. Ba sa pe musala mabe a maponami ezoya omikolo mizali koya. Maponami ezoya omikolo mizali koya. Alors mais to ba moi kosa musala kitoko ne tozomona pena ba konzi misu ba sala musala bango na ndenge longo bani. Tongo koya ba ko peso su maboko. Ba ko boke lo ba fleur. Mais eloko boye vraiment eloko boye botala bino moko ba mama na ba bébé botala bino ba mama na ba bébé érosion oyezoya malembe et puis quelques tombeaux elongwe kuna na cimetière ezoya déjà awa botala ndenge ko na ba mikuwa ai na ba mikuwa ezoya alors toza likolo mu pepe o tango ezoya ezokota bango na nzoto il y a des cadavres, ils appellent bien té. Et ça, la ma makasi so sunga vraiment té. Alors, loko les ana nous boye, nan ne sali ba dégâté, nan no batu musu ba kufite, botala ba tebele ba perdre ko ba bilanga la bango na CC wala. Ba perdre bilanga la bango. Et sika ba zora mbongo ba tekaka nunda, ba tekaka pondu, ba tekaka matembele. Ya ngwana kuna na seto zo mona ndeko je suis. Ya ngwana bozo mona pesa jaune eza wana dans ma belé. Kundi babilanga la bango ilelo ba mbongo wapi soki kop basala ka ya mwana batangisa rapé bana kelasi bafutela rapé ba palais balé saka mabota pe belé lelo komo taela nogo ozotaela soki nani so tala lelo en tout cas eloko oyo lokola nanu ba dégâts ya makasi salamité ba mort le quoi nan salamité. Alors c'est le temps déjà à cause de solution ba kondina biso côté pena population ya kimantse ki na quartier Sanga awa c'est le temps à cause de la bango déjà solution bota ba bilanga ndenge kundama bota ba bilanga ba famille belé ba bokolaka ba paré belé ba perdre ba vie na bango atali kino atang saraba na kelasi tout que ça passe nous rejoignons une intervention ya maman na so pena maman na mona memi bébé na biso mbote maman mbote papa comment est maman comment na mi fille c'est ka koto yo
Ovandi peka awa? Navandi ana na esanga. Ndako eza wapi? Ndako ezaka place Rozo eza. Ndako eza place Rozo eza. Oh bébé na biso? Bébé na biso papa. Siko bavula makasi ezoya. Tango ebetaka, osati batole ezoningana. Esala kono ndenge. Papa esala biso pasi. Ponde toza boye na bana eza kitoko te. Rozo esala mi penda liboso lupango na biso. Toyeba te tokende wapi. Ye leta azotindela biso basaki na bapao. Est-ce que maboko eza ndeti tracteur? Maboko eza tracteur te. Biso toza na posaki atindela biso tracteur abongisela biso nzela. Ba moto moye leka eza te, mituka moye leka eza te. Toza na posa na ye penza atindela biso penza eloko esalaka mutu nyonso ayeba ke oui to sentir penda mutu nino nzela ebongi. Soki ebongi biso nyonso to bongi. Même na minute yo ndenga so tindela biso nino ba pau na basaki. Nino maboke eza ba tracteur te. Toza na posa atindela biso tracteur. Yango na kanga na lobby. Mai pe ezate. Mai pe ezate. Toza na posa biloko wana. Koto kuro ezate mai pe ezate. Mai ezate kuro ezate. Mai botoka wa. Toka kana ba na nini na ba source na sekuna ngomba pe makolezo sala biso pasi omol toza na bana moyo tinda bana ke bake toka mai ezate po makolezo sala bango pasi ngombe leki mingi toza na posa batindela biso courant batiela biso pe mai donc toloba érosion pe eko créer bino pe sécurité bakuluna et tout comme ça. Ba nyonso wana photo lobelango biso pe koto bakuluna na erozo oyo bakuluna bayaka ko boma maka. Ba batebele o bazaki ba witaka musala bazoleka butu okomona bazokale bango eza kitoko te ye leta asala likambo na ye. Mais balo bakimate bokomona bakura ba fibo pe na 555 kura kitoko. Bon koto kure kota tende. Esanga nde kure zate. Esanga kure zate. Ba voisin bazana ngo. Ba te eza pete. Na ba quartier mususu bazaza na. Ba quartier mususu ezali mais sanga nde ezate. Bosala bata snell nini? Obi? Bosala bata snell ni bo ba mama mabanga te. To ba mama bango mabanga te. Bongo siko ba sota bino nene. To yebi pete. Et puis chef bango tozana bilamba na bango to votaka bango fort mais batiela ka biso kurate batiela ka biso pe maite. Bongo chef du quartier bokutana ete po bolela pour le quartier ezanga eza munene. Comment ozanga courant? Papa, to bengi saka, to baya, mais bakipa na bango bisote. Ozomona siko, biso toza na posaka ya mai na nzela na courant. Merci beaucoup, très cher ami téléspectateurs. Donc, restez toujours branchés. Et tout ça, toujours dans la commune qui est vers cimetière, précisément dans le quartier Esanga. On se retrouve juste après. Merci. Matoye yoki miso emoni linga kolobe zate otemeza temwe misale monani linga kolobe zate touti musika essentiel tokomi linga kolobe zate ya kolobe zate linga kolobe zate ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait voilà chers internautes donc en tout cas les locaux sali pasi botala bino moko position ya libulo eza nazobanga koko pusa na pembeni wana nazobanga parce que mutu soka longa place aza tina se wana na epete na bana kula so babata bakana ndeni ba pecho babata esprit na epete so bakota kana ndeni vraiment alors to comme ce qu'on est bandeli wana to kende ko laksa bino ndenge kaka érosion ngo ezaleli nzela ezalaka a place otuuti wana se wana nzela ezalaka wana mais lelo oyo érosion ekangi nzela eza lisusu te lelo nzela eza lisusu te ndeti ba oyo eza batra ya bandeko na biso batika biso pe ya sonam donc ezolongwa na kati ya cimetière mvula ezomemango na kati awa mopepe oyo ezokotela bato bazovanda kuna na kati oyo bozomona ils ont vraiment pas si en tout cas le côté de la rombela toujours lisse le cola lisse et colandela vraiment vous appelez maloming botanet awa donc on à la carte cimetière aïe
ils a passé. Toujours continuer. Merci. Matoye yoki miso emoni Ninga kolobe zate Oteme zate mwe misale monani Ninga kolobe zate Touti musika esasal tokomi Ninga kolobe zate Ya kolobe zate Ninga kolobe zate Ya biso yangoyo Oyo eza biso na biso Suka ya makambo eleke bandeli Mesikoyo ndetango na biso Lelo eza lelo Don't have to wait till tomorrow Poto kende liboso Tia kondima likolo na nyoso Po mosika to uti nini te to moni na nyoso To sali me kondi me koli Forever grateful I'm counting my blessing Ba wedi wa begin cause eleki mingi Likolo na seko lekaba Ute bande di si to benga mabalongi Always give thanks for the life I'm living The komeleng is like I'm watching a movie Soki na kanisi bola muna yo eleki la kangai Osali ya kokamu odu wa give in exchange Koma koye misangai Liwa ya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko eleki la kangai Give to Caesar what belong to Caesar Ya bisolo kumu te pesa na nkolo Obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda Okomisa njoto etonga makamuna koma komona kokamwa Ebande di pesuka nyoso tosenga ka esi osala Bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko Kisa nyoso opo na ntina nanga Ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata Esengo na nga ya libela Moninga na nga ya mutima Matoye yoki miso emoni Ninga kolobe zate Oteme zate mwe misale monani Ninga kolobe zate Touti musika esasal tokomi Ninga kolobe zate Ya kolobe zate Ninga kolobe zate Matoye yoki miso emoni Ninga kolobe zate Oteme zate mwe misale monani Ninga kolobe zate Touti musika esasal tokomi Ninga kolobe zate Ya kolobe zate Ninga kolobe zate. Voilà, en tout cas, chers amis internautes, logo oyo bino bomoni donc nzela zakaka etikali kaka moko en plus nzela pe wapi na kati ya cimetière nzela pe na kati ya cimetière donc avant okoma ba quartier ba lobia ba mosengo ba talanga kuna likolo donc il faut que soit moto ya deux pneus il faut que soit moto ya so aussi moto ya deux pneus Mawatro wana koloro so za na lar na yonde ozi moto mais so za na lar te moyen au travers au komati koto azokendana ezate donc bozo mona banza bazokota bongo cimetière donc za cimetière donc place nazawa eza bongo cimetière en tout cas loko ezopesa pena passe pe mawa yango to seng vraiment na ba konzi ya mboka kolanda pena likambo oyo na lombango vraiment parce que ba érosion oyo eza bongo kotala na ba commune ebele na ba commune ebele ba érosion ezo sala makaka ba érosion sala alors il faut que zola une solution vite fait neti awa lokola batuna ba daete batu ba donc moi quelques personnes ba kufi na souci ndenge bilanga na bango érosion ekundi yango mais érosion na ekundi batute nako na uti wana on a l'axibino trois familles bazawana soki mule beti kaka ya makasi nde toza na saison ya pluie en tout cas ekozala vraiment dégâts makasi donc bino botala mama na érosion oyo ezawa en tout cas eloko oyo ezosunga vraiment te faut kolandela yango nena ba bino nazonga mo muke ba tolanda biso moi sima donc toza déjà na page TikTok donc soko koti wana au monde ba élément qui toko et puis nelo ba kaka bokinde toujours ko s'abonner que tina cloche à notification comme ça ba émission qui toko no komela yo ba découverte qui toko ndenge bolinga parce que toko tara partout tozala partout alors koto na yo tika neti bana ki mateke il faut bon manifester ki mateke cimetière il faut bon manifester ba notable qui mateke bazali honorable Gabriel Mboma président Rich Club Zeti Makela Louvoilo yo za toujours na sima population en tout cas ko na likambo na lombango et ko zala vraiment malan mingi voilà awa sikoyo tozo kita siko moi moké tozo chité pe vers cette notre émission tozo laksa bino kaka nzela ndenge eza ya kobeba érosion oyo esalami awa eza vraiment pasi pe mawa net awa moto okita okiti na yo bandi kotambola mais ceux qui vous le beti lobi eza subo été
parce que ma beleza ya kolemba elembi déjà ndeko Josué na musika wana déjà nasibili les obendana jeune bozomona wana eza mabele donc vous les betaki babilanga ezalaki wana babilanga ya bandunda bilanga ya matembele bilanga ya ponu ya bakovi ya bapointe ya bashu ekunami donc nyonso ekei mais baza na capitale en tout cas iloko il faut kolandela yango na lombango biso pe na bino lisu likolo lisu TVZ Radio te. Merci. Matoye yoki miso emoni linga kolobeza te otemeza temo misale monani linga kolobeza te uti musika esasa tokomi linga kolobeza te ya kolobeza te linga kolobeza te ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika voilà cher ami internaute en tout cas na mekimo moke ko kota susu na kati na ndenge koto ya suka parce que wana tozali bongo na ebandeli awa siko na za koto ya suka kolakisa bino pe lolenge nini ba tomboa ya cimetière ezo bukana mvula soki beti ba mabele ezo longwa likolo ezo kita na se bandako eza na cc wana la soki continuer kaka boyene alobaki toza na saison ya pluie lobi ku te betaki mwa moke kaka mais boyokaki ba dégâts o esalamaki alors balobi érosion oyo esalami wana liboso esika touti eza bongo koze na mapango oyo bato basombi mapango na kati ya cimetière bato basombi mapango na kati ya cimetière na batola bango batie canalisation oyo eza te keno eko canaliser mai soki kiti donc bango kuna baza likolo ezokita na pression alors mai ndenge akita na pression bongo place oyo azoya kosuka asukaka sikoyo mabe bandeko basali ba effort batie basaki mais bamoni ata motu moko te aya kovisite bango e yango bango balobi nga nazolobaka oyo bango balobi e yango bango balobi bazozela nanu bato bakufa bongo baya kovisite bato bafamille bakufeli to bandokoma na baréseaux sociaux sincère condoléances à toute la famille. Non. C'est le temps ya koya déjà rejoindre la bonne solution. Le rôle ba mort d'homme dans les salamités. Koya déjà population bazolela. Population bazolela makasi awa na ba fulu oyo kuchu. Iza déjà wana kotala ba tombo ya bato boye pasi kaka. Nani atekeli bato mapango na cimetière? Na bato bazo somba. Pourquoi qu'on risque? Pourquoi qu'on risque finalement? En tout cas passe. Merci beaucoup Balandi Obauti Kolanda biso na baitando ikia na bino mingi ndeko na bino mona bitina na bino watakini 24 les lions de la presse congolaise kitaki vraiment na Kimbanteke cimetière vers quartier Esanga ko tali sabino et comment érosion oyo ndenge ezonyo ko la population et puis na ndenge bama ezo uta na cimetière ezo kitande boye yango provoquer érosion wana lokola batunandu bakufite. En tout cas il faut qu'on lande lango kozela bango déjà solution et kozala vraiment mala mingi batebele ba perdre ba bilanga la bango au moins avec Charlie Wayung akiti kini boye na posa les gimo pena ya fresh papa Simon Foka da me pena nunda mo matembele mo pena ya fresh wana vraiment
non qui m'a mbangu na qui m'a villa on a une paye ba plan père dame mais est-ce que ekunami déjà et puis ma bota oyo ba perdre ba biloko na bango wana ba futela ba palais ba tangisa bana kelasi baza pe na ba famille oyo ba edaka lelo ba koyemba chômeur papa vanika boy AVC akei maman vanika boy AVC akei iloko memi to akolobela pena mokola lelo yangwana donc un grand merci à mon équipe technique na Sima Caméra na zalaki bongo na ingénieur Josué Mung mwana changu liso nzambe un grand merci à Seigneur notre Dieu parce que yem tabana na biso et pe à succès na biso en tout cas to banana kimia to succès pe na kimia likama mo côté iso parce que biso to za bongo bana ya nzambe un grand merci à Trio d'enfer boss Roni Malunda ma boss Yannick Malunda ainsi que boss Joking Malunda. Un grand merci à notre pasteur de la famille, pasteur Derlin Mitouvova. Un grand merci à ma grande sœur Bibiche depuis Allemagne. Un grand merci aussi à ma grande sœur Lana. Moi, ça peut Menzela Lola depuis Hollande. Donc, un grand merci aussi à mon beau-frère Jérémy Doban Hollande. Nous sommes Pessimino Bambote, Ban Allemagne, na Pessimino Pena Bambote. Un grand merci aussi à mon sponsor privé, mon vieux Charlie Wayungu. Il y a Maman Coco Matatima 001 Héros dans l'ombre. Un grand merci à vous. Et un grand merci aussi à Papa Simon Fokastati à Paris. Il y a Maman Cécile. Pourquoi pas se remercier Maman Marie-Claire Mouanga Yelo à Dallas et à Tongo. N'a pas un grand merci à vous pour votre soutien. Restez toujours branchés sur votre chaîne Yabiso Podcast. Donc, bon s'abonner massivement. Au KPSU sur TikTok. Tous en la page TikTok. S'abonner. Vous appelez Kitoko Makasi. Tous appelez le service. Si vous avez un matanga, vous avez un anniversaire, vous avez une fête, baptême, tout la mariage, civil, coutumier, religieux, ou bien vraiment, vous de la bino pena, caméraman, je suis mbungu, le rôle de Jordan, ils appellent Kitoko Makasi. Et quand même aussi, mon chef, notre cordon, maître Jean Fumo, Moutou Yamayele. Merci, restez toujours branchés. Tokutani Mbala Sima, Soki Sumasia, Azongite. Bye. Yabiso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like a mochi in a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give an exchange koma koyembisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumu to pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesanga ofiri nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya mutima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otembeza temo emisale monani minga kolobeza te touti mosika esensel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otembeza temo emisale monani minga kolobeza te